réseaux sociaux ekoki kozala eloko oyo ekoki kosangisa libala ou kokabola mwasi na kati ya relation. Ouais. Eko sangisa oui pour pandi. Une femme mariée passe tout son temps dans les réseaux sociaux. Au moins à minuit, 2 h du matin, elle est en ligne. La fanatique a fait rigoler. Elle va dire comme il a le bama va faire été pour na ya côté kuna na bomba ki yango pour le loko. Te koya no na ngote po na olobela kama va faire été. Tete na zaki na profiter na lobela ngo. Na zaki na beto cha mo lumière parce que moi mulili mo boza kati ya makambo wana. Te talinga te na dossier à faire en tout cas na olobela. Non, ezaki ngap na lekisa air na nga kolobela ba musicien. Tadi ba congolais toi na problème sérieux. Toi na problème sérieux. Maye les amukie pour excuser nga. Te ba congolais toi maele mais toi toi ne muté amabe. Toi ne muté amabe. Maele on dirait amukie. Dédé. Te toi pe muté amabe wana kuté ya richesse. Toi on dit na maele mukie et puis to linga ko apprendre to linga ko tanga te ko comprendre texte te. Voilà. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo to jeune garçon mo kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bagene mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarquable. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanzoto ya papa, Arariro pour la infection, Ahmed Azo soigné, Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138.
Voilà, Mbote, Bandeko Balandi ya Top Media Télévision, Bandeko Balandi ya Sarato la télévision, Baepe, Bamesani Kolanda émission Bongo Nangambu ya Télémon 243. Boye Imalamu, semaine ya Sika, na émission Oh les codes de bonne conduite avec la consoeur Oyo Bino Bolinga Mingi, ma consoeur à moi, Sarah Tola, la Tola pour les intimes, to Yé Lissous encore une fois Liboso Nabino, pour la commémorer Nabino Basango ya Malamu, actualité za tellement ébélé au deux fois. Mais aujourd'hui, impact il y a réseaux sociaux dans la famille, impact il y a réseaux sociaux dans la relation, dans la jeunesse, et puis il paraît que il y a université, dans moko zalaka monene awa ya Kinshasa ezokosa la fierté ya mboko UPC makambo minene eleki kuna et puis na ngambu ya ba comédien nous avons appris que na ngambu ya ba comédien pe kuna makambo somo ya bosoto ya salité ezokoleka kuna tozali awa pona kopesa batu leçon te c'est plutôt pona koluka kolamusa bandeko na biso na makambo ya mabe bayiko sala. Voilà, bon délivre derrière la caméra, aidez-moi au fond la plateau tozwa la tola oyo amesana ko kolie sabana na nzambe oyo amesana kolie sa ba papa na ba mama oyo mikolo oyo tola na pression malobate obanyo déjà la tena. Est-ce que na kati ya plateau na moi mutani sata lokolo ya te donc na te ki lokolo cramp na sala na yo ki lokolo cramp na sala te na zala na réalisateur moi la trop sensible donc yé mouvement tout au muto sala kana plateau alandaka na moni déjà deuxième retour na biso kuna ezo laksanga ke bazo zwada makolo na yo yango na tuni papa réalisateur des fois il faut chaka mama kamna c'est quoi donc na moi ndenge ya malamu et na ki cramp et o yo ki cramp te o lax biso ndeki la guesso mais là tu guess et puis ndamba ko mosanga mangolo quoi chihuahua nande na la tate chimbwa na la tate moni soina na l'arte même na la te logo eza na ona combo te eza simple eza original mais sans combo. OK, voilà. Mbote na mbote. Mbote tadi ya bangalapa. Mbote pe na batunya stuba Holanda biso ba bon début de la semaine na bango. Boni na moni ba plan de kota ki est sika. Ouais, mato c'est koti ezala déjà kutu ezala déjà parce que ngala banda oteka système à ba Palestine. OK. Maintenant on a se décidé au moins à s'engager dans ba boutique et pour ba dérangement comme moi trop na ko ko mi kabolate. Voilà. Ba pelle les ki mama sara na lingi wesko ba tu misatu ba bengio nzela moko ba oso biloko différent. Et ça nga mutu passe na bité. Comme yana tika ba on a base au kena ça na salate. Ba ki na ba ki na voilà. Alors ya on moni ba biloko na zaina on a ndako ba premier lot na kitisa ki on a na ba boutique et en attendant tout de la conteneur ils ont comme déjà na matati awa les 15 awa na biso to voir matati ba les 25. Donc on a bien que vente pendant en ligne refoule qui ça m'a parce que pour les amamba ba sac ba chaussures et puis il y a comme chihuahua te. Apparemment tu en profites na moi Oran Zambé à Tikati na yo hein. Mais t'as dit pour poser des actes concrets et plus responsables. T'as dit nzambara roulage. Pour vivre na lobby na rosoate au sud de l'eau. Se concentrer na travailler. Ok, l'hôpital on zamba opeso mukongo atalisi pe batu mususu okoma mutaketo te okoma teke okoma okela baninga mutema likundu nzambe pa pesa ka autant abandé ko peso ba opportunité vandisi ona bataminene apesi bataminene na nzia na bakabelo bambongo osali nango rien omoni lelo réseaux sociaux tadi batu bamona ka ekomaka pona ba droit de réponse ka pona yo osala ba analyse ko sala ba musicien ba émission réseaux sociaux za place à côté ta tala tadi eza grand place ya kosala kopa la moni bato bateka bana ba boutique na bango na ba marché na banini oyebelo ke boma bango kote ke za te promotion parce que yo nzamba pesi yo kombo na réseaux sociaux apesi yo bato batalaka yo ya teka na yo oloko mabisenga senga teka sala marque na yo fongola cerveau bon en fait nous dans la vision. Voilà, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs.
donc on a une introduction to le o etali impact et influence ya réseaux sociaux dans ma famille dans ma couple partout. Voilà, j'en profite pour dire un grand merci à une grande dame depuis quelque part, Madame Pamela Moussassa. Pamela Moussassa, Barbie la Grande depuis Liverpool. Pamela Moussassa, une minute de silence. Barbie la Grande depuis Liverpool. Un grand merci à ma mère, Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mabakala Nzinga. Un grand merci à Maman Déborah Loubanda, qui est mère à Calgary. Yatika mon sourire, Nambebo Air Naboua Kakaye. Un grand merci aussi à Expérience, la Congolaise, femme en espèce depuis les États-Unis d'Amérique. Blandine Tata, la Nazaka, na prison break. Donc, c'est-à-dire. Voilà, donc nakanisi tozo kozela tosalaka nde tosolaki wana Madame Tekai 09 lokola mpo olobaki ozo ya Kinshasa awa Sarah tolaka alobaki tozozela Tekai 09 na ndenge ya système. Donc nous attendons vraiment à arriver na bino nzambe azala na bino bisika ezwami bino. Lisette Matala tata mwasi ya bana na ngai komisa mbote na ngai epa fifi Witch la star, merci pour un passage conseil Nabino Saratola. Est-ce que aujourd'hui les réseaux sociaux et koki kozala eloko oyo et koki kosangisa libala ou kokabola mwasi nakati ya relation? Ouais. Et ko sangisa oui pour pandi. Eza normal. Et ko sangisa ndenge nini? Et ko sangisa boko lingana na mutu mona nzela réseaux sociaux bobala ni payer ne mobala vie na yo bo se retrouver. Moi ça za heureuse mon bala za heureux. Mais ekoki pe ko panza couple o babala naka avant même bakota na kati ya réseaux sociaux. Mais à travers les réseaux sociaux et même les banques infidélité, même les banques pas problème, même les banques makambo belé type pour mon couple on est panzani. Donc ekoki bon c'est vous peut vous panza. Infidélité wana parce que yango pena bisika tozo ko fanda na ba n'importe quoi o etondi na réseaux sociaux. Infidélité wana ezalaka créée par les réseaux sociaux ou bien par la conscience déjà d'une personne déjà infidèle? Non, monsieur est créé par l'influence des réseaux sociaux. Tu as demandé aux Arabes, bazana bango ba malanda, dito ba malanda ngulu. En fait, azo ebelo kalingite na réseaux sociaux. Aza wana asala chaîne ka pa mona Sarah sala chaîne, Sarah comment voyager, Sarah zana majabu, Sarah zana azir, Sarah sala azana gym magique adasa. Yé pas sali pour na malanda ngulu. Ebele lelo o mona asa la fondation ebineti na fondation te. Masali ka fondation. So tuni but fondation na ezali. O ayebi na ebiti. Vous comprenez? Donc congolais to africain aza malanda mingi. Azo ebeloko ya zo salati. Donc ngana obenga ngo eza influence ya réseaux sociaux oui parce que batu balingi ko copier na kolanda. Ya salaki. Il y a fungola Facebook, il y a fungola Facebook. Il y a tant de fungola Facebook, azana maîtrise à ba dérangement et bibalio ba yaka na réseaux sociaux ba lingaka ye. Yo peut-être ozana maîtrise wana te. Et ya fungola Facebook asola kuna batapoto. Yo po fungola Facebook, po le pas fungola sola na batapoto. Siko batapoto ngo ozape faible en esprit. Balingi yo onzimi boko mi ko sola bolingo ti mobile no ya kangi yo. Il crée ba problème couple poufi. Ozo comprendre. Kongola zande malanda trop. Congola landama kasi tadi puka ya sali kapena sala mais otala ben inconvénient que ndeni sara sali tia comme place à komi ya calculer ngoti ya calculer ka place à komi na pena sala na koma kamba wana or ezana ba étape passe au ka kolega te pour comme place à voilà mais ba déjà bazali na ndako bazali moi aussi na mobali baza papa na maman mais du coup ezala ka des fois moi si asomi point na ye na téléphone na ye mobali asomi point na ye na téléphone na ye chaque mutu azosala makambo na ye na marque mais des fois même bana moye bakipe bango bien ezali te couple oyo déjà babaza na niveau wana okoki kopesa bango conseil nini liloba nini okoki kozala par rapport à conseil eza te parce que mutu so asami kotisi lelo omongo ekomi loka obsession kobimisa ya mpasi kwa bima wana faux volonté. Yo c'est à toi PC conseil 1000 fois à obimate et alors un couple mon total la boye mon bal bonsoir na moi na TikTok pour moi sinon pixé ba live à TikTok
mobala zoboye mobala sa koti na kati ya obsession oke elengi ya TikTok ya balive mwasi na ozokipe suste likolo ya balive na TikTok mwasi amibimisi naka en plein live azolobela mobali na ye donc ozomona ke africain tozala décisif te toyeba eloko toluka na vi te nde ezalaka ke motu moko abingane naza boye banda lelo na obanda koteka apart koteka na osa sukop mosusu te epuis navanda na mobali nange ezala mpasi to lisengo kongola azala bongo te kongola amemamaka na loyenge na mopepe na malanda so azalaki na eloko ne moko abi ayoki bato bakritike akoti complexe nde ezalaka ke motu moko oza no monene tokanga basuki ya maboko noso bato bafingifingi yo to okoti complexe bando osomba bakabela c'est ça les congolais akoti complexe so bato bayi se yaya mikolo mibala po toka yo moto vivaka na mobala kishasa aboyi mobali ne mpona bato akoti complexe aluki mobala poto donc ozomona eza mpasi motu so asami kotisi na eloko moko boye volontairement kobimisa ye ifoka ye moko mpe kaka une femme mariée passe tout son temps dans les réseaux sociaux au moins à minuit 2h du matin elle est en ligne. C'est une femme pareille tokoki ko qualifier ndenge nini pe tokoki ko solana yende nini soki ya kolanda émission au par nini na koki kozwa toi on a deux femmes. OK. Moi si oyo asara na bureau oko kuta epe 2 heures avant de liboso machine elle travaille. Moi si oyo asa femme ménagère na machine na téléphone wana osala neti biso ba chroniqueuse na ba chroniqueur information na biso neti ngata ra TV ata mukie na tala ra TV na tala ka téléphone pour ba information na biso tozwara na téléphone makambo nyonso to tolobelaka eutaka na kati ya réseaux sociaux même information ya mboka tokoma olanda ngo nyonso na téléphone donc TV ekomaka kobakisa ba compliment ozo comprendre siko mwasi aza na kati ya média te otala neti alukani nga omona émission moko na rata après 2 jours ntango na yo ozwa ntango na baere wana na banjo otala yango epesinga inspiration ya osala émission lobi mpona analyse série yango siko ye 2 heures aosala ayebi bachaîne nyonso na baémission nyonso asabona partout na baere ayebi mpe na bapage polémique place oyo api okokuta buzoba aseka ayebi donc toza ndenge moko te na basi oyo bazaki basi bafemme ménagère ou soit basi normal pour moi c'est normal neti mwasi asalaka yango alobaka bato ebele omona batondaka na balive bainsense ya mafinga basalaka na bango te mwani motu so asalaka tadi nga temps ekomanga mopuse omona kelekama boye ya ngai eza important fo nasala yango mena okosala yango te ekomi fo nazela ti weekend ozoimagine nga mpo nalamba fo nazela ti weekend alambi biloko na nge ebele mbala moko totie na babord ekoti na congélateur tolambaka fufu toloso ozo comprendre temps eza nakopise basoso na epise soso na epise makayabu na epise biloko nyonso to nayebike na okalika kota kolamba somo soka tozongi tobimisi ti totie tobandi kokalinga tolambi fufu tobimisi leki moko toakompagne tolie na biso okomprendre ntango wana kuta ya te so nazongi boye nazongeli su telefone na machine temps eza te siko mwasi oyo asalaka na biro tadi oke na ntongo 6 heures fala mokake mosala waya na balive bainsansa oya te akotisa baénergie ne te aoya te. Une femme qui est en train de perdre son temps au lieu de chercher à construire sa vie, son foyer, à préparer avenir ya bana na ye lobby. Mais azo ko passer temps na inutilement na babiloko wana. Na sala une réponse mo lobby na ba fanatique à faire rigola ebele bazo komela ngo koloba ngamba faire te bazo linga na ya côté kuna na bomba ki yango pour le loko. Te koyano na ngote po na olobela ngamba faire te. Te na zaki na profiter na lobela ngo. Na zaki na besoin to tia mo lumière parce que moi mo lili mo boza kati ya makambo wana. Te talinga te na dossier à faire en tout cas na olobela. Non, ezaki justement pour na kobimisa yo na kati pa. Yango ya eso coïncide que coïncide na lobela ngo pe kaka. Omoni eloko utolo ba awa ke baso ba ka olekisa ba air na ngo. Tadi oyebike ngap na lekisa air na nga kolobela ba musicien. Na lekisa. Parce que soki na emi yebaki o naza. Na yebaki valeur a musala na nga. Maintenant mususu musala na nga na sala ba musicien à la gratuité pour ezambongo. Vous comprenez?
mais na temps nyonso tu oyo nasali bapromotion kosoutenir baartiste eseleki eza le temps passé eoyaka susu te donc nga Sarah nakozwa temps na nga te navandela sujet to dossier ya motu pendant une semaine ou ata 2 jours oyo nabebisa baénergie na nga ata ba 1 heure du temps na balive nosala yango susu te nakoki mpe kosalaka yango te parce que na comprendre que temps eza la faire egola soki lelo nzambe abengi ye atikeli Osias Mapango atikeli Mathias Mapango atikeli bana ne Mapango atongi asombi asali vi nyonso to alingi aotika bana nini eta bien siko ngai oyo motu nazofanda nalobela fere makambo ya famille na ye ya vie privée na ye nazobebisa baénergie ofere aza bongisi vi na ye te tadinga mpe naoluka mbongo nakofocalize intelligence na nga te olobela bavi ya bato to mie mo nde tovandi boye topesa ata bato conseil nzambe amonaki Sarah aosala mosala moko na kati ya mokili ke navanda boye na 8 ans bon fere abetaki mwana na ye yangani babongisa na bango kaka ata après 10 ans bazaka papa na mwana baoyokana siko ngata wana nyonso nalekisi osalela faire bémission or ta wana nakokoteka nanga biloko nanga nakoyo obebisa baénergie nanga na obelela boya kosomba boye na boye siko nga navandeli kaka kombo afere fere asabongisi vi na ye na ya bana na ye siko nga so nakufi natikeli bana nanga non ngai nazaki na besoin kodute ke yo olobela yango le problème était que mpona signale bandeko le titre que biso tokomaka j'allais dire na tozalaka na fond na forme ne vous limitez pas justement na titre na forme ya pamba il faut okota na kati ya fond oyeba makambo nini titre wana batie po yokota okende koyoka makambo oyo eza na kati parce que l'émission donc cette dame est victime que je dois beaucoup du respect Sarah j'étais présent et d'ailleurs c'était moi qui avais réalisé cette émission natikali koyoka place Sarah et pourtant te soutenir artiste le contraire Sarah a lancé même des SOS pour faire égola de messages de soutien pour faire égola nous devons au même intelligence na biso musika voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de nos musiciens bazali bloqués na makambo ebele parce que ils sont mal entourés moi personnellement ceux qui n'a bengi faire parce que ça kombo na ye il y a Kistar, mais au moins Azali, tonton Hervé, Yaya Hervé, grand frère Hervé Gola, le Gola Fali, Poupa, na bengue Fali, Poza Kombo Naye, ceux qui na ligne na bengue Penana, na vie Kombo, na Robenga, tonton Faustin, papa Faustin, le Gola, Werason, so na ligne na bengue bien na Robenga, papa Noël, JB, so na ligne na bengue, na Kombo normal, na Robenga, papa Jean Bedel, voyez-vous un peu, comprenez-nous, que Erto Benga Kabango Bongo, Ezalaka, on a pu insulter Bangote, Ezali Bakomo na Bango, Félix, Tshisekedi Tshilombo, c'est le président de la République, citoyen numéro ya Yambo, ya Congo, mais biso nyonso to benga ka Félix, Nzambe Kutu, Moko Ozoyepse, toi tu es digne Seigneur, toi tu es digne, mais muto mukili soko yebisi toi akobeta yo akoswa yo ba mingo alors toluka kotia mo makolo na biso par terre eza biloko oyo ezosala bien te regardez aujourd'hui faire aza na place à passer mais bino bozozwaka temps ya kofinga au lieu d'aller soutenir ndeko na biso oyo azali et puis non seulement ça bachaîne ebele elobelaka faire bato baosoutenir faire namoni bato ebele baposte makambo afere bien toza na besoin na yo papa Hervé il faut bima tala ba commentaire na bango omona eza mukie ya ba félicitations pona bato ba soutenir même ba vu eza mukie mais ba yaka ka place oyo donc bango ba bimisaka ba énergie onga na yebi muntu faut bimisa ba énergie positive na ona makambo malamu bango bato bazo soutenir papa Hervé ba okeno pesa bango ba énergie wana te mais place ba monika titre moko ba komi pona papa Hervé ba yena ben talaka ba chelinga plus de 2000 commentaires. C'est la mauvaise foi. Bazo linga kosunga papa Hervé place à zone. Donc pour la titre et puis t'as dit ba congolais toi na problème sérieux. Toi na problème sérieux. Maye les amukié pour excuser nga. Te ba congolais toi maye mais toi ne muté à ma. Toi ne muté à ma. Maye on dirait les amukié. Dédé. Te toi pe muté à ma wana kuté ya richesse. Toi on dit na maele muke et puis to linga ko apprendre to linga ko tanga te ko comprendre texte te voilà tant mutache il paraît
eza murmure oyo ebanda ekolobama oconfirme no elote yango nazwi titre ya murmure wana na tie mais na kati émission to contredire bapropos ya il paraît parce que ce qui est vrai artiste aza victime ya éducation ya mwana na ye apesi mwana na ye éducation ale kuna na poto loka batiela bango bamibeko ekomi violence et puis yoka susu eloko ezoboma bato violence donc ntango bakomi violence bango baoloba na neti nalobi na faire à violer kapo phrase ya violence tala tadi tala congolais bazo ko reprocher star nani papa Hervé violence siko violence wana bazo sepela nango te donc pona bango violence eza viol oh violence wana justice française azobenga yango violence parce que eza lokwa affaire à violer mibeko ya mboka na bango babetaka bana te ake au-delà ya baprincipe epa mwana balingi violence te soki otie titre ka violence na fingabi donc violence wana ekomi problème na faire voir bango lisusu ke pourquoi bokomake papa ave bakateli ye 10 mois de prison nga bimaza personne publique titre ezo engagé bato tu batiaka titre oyo balingi même à l'étranger même bamboka nyonso bakosaka titre sikoyo nazongisi bango nga moto bakanganga oyebi bato kombe batielanga sara 13 ans de prison 20 ans de prison 5 ans de prison nanu kuta oke makala te mais bakotisinga deya na makala bakoti na kati ya prison et alors ça fait quoi? Le titre c'est pour vous exciter que beaucoup oyoka contenu parce que biso si to comprena milieu toza environnement au tozali na batuni ni balanda ka biso aujourd'hui ce qui nga na zuka émission au tozo sala na Sarah na premier titre Sarah a koti une église azo sambela nzambe je vous jure ceux qui n'a vu ba vu ebelé et aux ala sang ba olingate donc pona bango eza lokola na sali le côté na lobi donc le côté mais or lorsque na titre moko boy ce titre là va vous permettre à ce que beaucoup no kota na kati on prend juste makambo biso to lobaki na kati kuna tozu extrait na yango to lambi titre wana po epeso posa et excité yo okota na kati voilà ezala qui justement entre parenthèses parce que na yebi ete yo na makambo ya bato okota no bisusu na lingate mais Sarah et le moyen dernièrement, tu aurais dit que l'émission j'ai reçu tout au plus 5 à 6 appels pour me demander comment Sarah, au niveau autombola Cynthia Kapache Likolo, Yakolo Baete Yazali Likolo, Aleki, Bafi Union sur YouTube, n'a pas abonné pendant qu'il y a ça la clash, mais tu as oublié que Aleka Nanzela est ma fille. Papa. Question, ezaka juste moi. Kolobi bien au conjugué on a verbe beni. Dans le passé. Biso skoto ça le présent. Nga na juger Kapache na passé te, na juger na présent. Présent na biso na minute Isaïe. Yé pas sali parcours ya ma finga mais au moins atika. Elle se respecte. Voilà. Au moins atika. Eza lora gloria olangi. Gloria olangi attend na bakala na osala na clash na osala les clash mais na banda toujours que le bazar parmi ba filles au ba bosaka na réseaux sociaux na mona mutabosa lora gloire yolangi te na Kinshasa na tikala te à l'époque hein? Oui gloire la mukatongo akepa robino ayambia akekoto ayambia donc azaki vraiment actif na musala donc kapna ke musala best to beta na musala best best musala gloire ya sa musala siko lelo yo soki totali ata tati toza bato Kapache lelo yo chaîne na eza certifié reconnu na YouTube na bana basi nyonso internet na Kinshasa na ya poto alekiti nango aleki mwasi azwa certification na YouTube wapi mais pour accorder la phrase bien ça moi conscience langue la menace ça va tu accordes bien tes phrases wapi azate siko tobo ya kaka po tobo ya kaka vraiment tadi
toboya ka po toboya est-ce que lelo so babi ba classer ba luka bato ba na kati ya clash te basala musala na bango aza o na ba shimbwa basangisela ke mbongo te aza o na ba fan permanent batala ke soka chelo côté ye bato batala ke eza bato balingaka musala na ye po bato musu batala biso ba fanatique amona ke sara osa mabe mantalanga kaka siko ya za na ba jara ba fan na bandengwa na te ya na ba fan nyonso batala ke o ba se respectera balinga clash te batala capache wana pe tolobi kaka mabe voilà tokumisi ye kaka to tolobi oyo eza vrai bato mosusu balobi ete eza na mama moko abenga na Angleterre oyo seke azoluka moyen abendaka pashe akoma pembeni na ye basangana po peut-être aza informé te capache asala asuku donc wana te osangana asala force Kapache asala asuma moi makambo wana Kapache asala yango te aboya yango na vie na ye mobimba aboya preuve ane soki problème ba youtubeurs ebimi na réseaux sociaux ezara actualité mais Kapache alobela yango te alinga pe kolobela yango te voilà merci est-ce que ya na posa mbongo te mais à se discipliner que ata 2 personnes. Merci, mesdames et demoiselles et messieurs. Je pense que Ezala qui, entre parenthèses, parenthèses, Fongola qui justement, Nasara, peut-être toucher pour deux autres, sur Makambouana, il y a mais voilà, donc Ezaki, parenthèse, il fallait pour dire, na frère nanga, sœur nanga, nous qui faisait musala oyo moko biso baye to banaki kosala musala o moko to sala ga musala oyo nous devons faire très attention, il y a un temps pour tout. Prenez l'exemple ya Saratola ngai moko, je suis témoin vivant, je suis en train de travailler avec Saratola, je reçois les appels, je reçois le message, allez même voir ses commentaires, vous allez voir que sur 100% Azali n'a pas commentaire to koko même ata 92% il y a commentaire au bazo féliciter Sarah. Prenons l'exemple aussi, il y a Kapache. À combien d'exemples? Prenons aussi l'exemple, il y a bon, ça va faire quelque chose de bien et tout la musala na biso et sa crédibilité na musala oyo. Aujourd'hui mbato ba komi po asala émission est bien akoyoka ngai kutunde na zabwe na finga kana degré na ko finga yo. Je sais pas. Bozo bimaka wapi et puis au lati mai au tiepe na parfait na nzoto. Nathalie garçon mon lobby na ebiete alati ensemble la costume. Na simane ba TV na kalawana. Mupandi ventilateur wana ya moins cher à suka openda ke ata na bureau na nga awizate. Mais afinga ninga. Yo au lobby Karina na zemite do ozomona mto obeta na hors sujet. Mais afinga ninga. Yaya nga na luki vi na nga pe na oluka ngo pe na réussir siko yo. Tioko maloranga pour sacrifier bato. Voilà, c'est ce qui tue la jeunesse congolaise. Yango ezo boma ba chroniqueur na ba chroniqueuse belé toza lokoso, à cause d'un $50 on peut jouer avec toi, encore à cause d'un t-shirt, une chemise ba koki ko chosifier yo ba bani pe boniata yo ba ba so na mabele yo zo sepela ozo mona ngo esengo. Voilà, Sarah pona 30 minutes bon délivre après ça et puis on a moni to komi na suka bande ko base la biso la émission deuxième émission to lobela porta-potty à Kinshasa awa pona makambo zo ko sala bo soto et pas ba comédien et puis na même et pas ya bana kelasi ba o bazo kinda kotanga mot de la fin pona émission oyo et cause à la nine pe Amélia Azwa Mwantuka. Et puis, en tout cas, merci beaucoup. Merci Tadi vraiment pour l'émission qui tourne pour tout ça. Nous avons Lilo. Rosa Malam Moumi, Botama. Tant que mon émout a promis, autant que vous comprenez une phrase à promis. Tant que mon émout a titre, c'est belle surtout pour toute l'émission. Oye, bah, idée à Fiwana, Moutouana, titre, et Rosa Malam. Au lieu de bébisara l'énergie na bino ya rufinga nga oyo changer ngadi bozwa l'énergie wana bozwa ngo bopesa ngo positivement na bato ba soutenir artiste et za malamu
Donc voilà, merci Tadindo Yambinga. Merci na Papa Diego Milito. Merci na ba sponsor nanga Majabu Gospel, Azir, J Magikada, Fossat, ONGD, Fondation Saratola. Merci beaucoup na ba partenaire nanga nyonso, Tata Pouy Fabrica, ma grande sœur. Merci na maman Gina Amat Monté, ma papa Aaron Amat le prince de Dubaï. Merci na Amélia Moueba la plupart de Orlando Domingos. Merci na maman Madolelo na Germanie. Motema ya papa Samuel, merci beaucoup pe na maman Mapasa Yaya Moto. Merci na président Bébé, merci na la présidente maman Nathalie. Merci na Dalia Onyema, merci na Debo Bouchab officiel. Merci na Célia Kikela, merci na Rose Bonga. Eliezer Kano, merci na Yona Sarah Abwele, merci na papa Eti MK. Merci na Pamela Kabeyawe, tout Edwige ya Bakalala, merci na Sol ya Bambemba. Merci na Ozia Massamba, merci na Makia Kumba, merci na Bob 08, merci na Murphy Andrea, Angelos Caruana, sans oublier na Boussaniote, merci na Yota Dipe Nimo ya Mingai, merci pe na Bon Délit pour ceux qui derrière la caméra. Voilà, les abonnés nobles, vous qui allez suivre cette émission, na pesi bino mbote, na respecta bino mingi ba yebota la biso. Bon Délit, to kaboni ana masara to la to balasi. Allez, loge pour les calero. Entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, partis politiques, écoles, universités et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.